Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Baziwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Voilà, un grand merci. Nabino na kolanda biso lisusu awa elongo na mwana ekolo mboka ekolo Congo oto yebike azali moko ya bamvuluzi awa na mboka ya oto bengi États-Unis d'Amérique. Bonjour Claude Imeka ya Matonge. Losako ndeko denzu. Tozongi leo lisusu awa tomonike lelo na mboka tozolanda lelo ba rumeur ndenge bazoloba ke o balobi diaspora ba oto bazali banda bazonga na mboka organisation déjà c'est salami boy na boy bon to éviter na bino boza bato boyaki déjà avant to éviter ba message yo lelo to mona ezo circuler sur internet et le bel binoni. Bon, message ya koloba que ba o bazaki bangunda ou diaspora bazonga eli message moko bien mais soko talié moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi a cotisé dans nous 100 jours.
titre le babou, je pense à ta 2 mois que tu es quitté. Azali fraîchement élu ou n'endenga na pouvoir rwana, il faut du temps. Il faut préparer terrain pour na ba diaspora ngonde ba kozonga. Pour misala réalité chômage et kuna. Ce que ba diaspora yazo bengi sa kuna, ezana très tôt, tu vois? Il faut à travailler, à préparer terrain pour qu'enfin ba diaspora on a ba koka kozonga oya koza décider à zonga. C'est ça, mais hier mokona avanti makambute gouvernement kutuna no bachete. Eza un message ben indimité que ezana très tôt que ba diaspora bazonga. Pour le lo soy tolandi, avant to continuer na lisolo oyo na yebiki ne bandinalo. Tolanda nanu moi eloko oyo o président Félix Tshisekedi asiliko lobela bana ekolo par tozwami. Tolanda na un message na ye soki eza valable te. Congolais nyonso, il faut avoir un mboka nae, avoir la place dans mboka nae. Bonjour chers frères congolais, mais allez dire à Félix qu'il est malade. Il veut nous faire rentrer où pour qu'on fasse quoi? Il y a la nourriture d'abord pour manger. Baoyo bazana Congo, hein, bazoliana nouté. Et puis nous on va laisser toutes ces histoires ici. On rentre dans un pays pour manger quoi? Les Chikwanga. Mais il doit être très malade. Dites-lui, les conseillez votre président, il est malade. Il doit être très malade. Oh bozonga, tozonga, toto sanin, tolianin, quiz, ou bien Chikwanga. Hein? Tozamble kwa goliana nous avant d'entrer makamba kozonga. Tolianin. Mais dis, soyez sérieux quand même, hein. Félix, sois sérieux. Sois sérieux, je te demande d'être sérieux une fois dans la vie. Tozonga, ah, mon frère. Ah, raisonnez bien, soyez comme le président, vous avez la priorité, nous avons ta, tozonga ta. Ata, ceux qui comme au kanga, kitunga, tozonga ta. Tozaka kawa. Totika babiloko. Est-ce que yo na Congo, na ba restaurant ya bino ya Congo ana aussi omona na hamburger musuni ya épaisseur à boy yo Félix oza liboma président oh tozonga ta bye. Et voilà, na banza tolandi eloko ndenge lobi bandiko boseka te oyo wana apesi à propos na ye eza sentimenté pour lelo pona kotika mboka kotika mboka boyebi donc à chacun azana histoire na ye ayebi biti oyo ya tikela kimboka. C'est pour cela bomoni président Félix Tshisekedi apesi message na ye et les frères là yepe apesi susu opinion na ye etake mwana mboka. Mais Claude Meka mena komona sikoyo yena na bimisi gouvernement te mais ça comme dia kopesa ba annonce ke ya ba député baza boye bazonga boye bana mboka bazonga boye. Ça fait dit comment? En tout cas tangu balobi na yo zonga mboka il faut batcha ba avion batcha ba charter oye komema bato. Ba misusu pe ndenge batika mboka ba mesana lisusu na ba condition bon ba kene kokuta te. Tu vois, c'est tout un processus. Moi je pense pas que ndenge Félix alobi ba diaspora faut bazonga nde lobi nango faut bazonga. Il faut que préparer terrain ti jusqu'à ce que et comme apenda clair que non ce que zongi okozo musala ce que zongi okokiko se débrouiller boy mais moi je crois que c'est encore très tôt yena salisi gouvernement a kende sa diaspora bazonga c'est encore très tôt pour l'année na bémission il est kaki Claude Meka aussi là qui cité biso ke yo zali ami ya président Félix collègue d'école ex-collègue ex-collègue de l'école l'école primaire voilà les canaillé donc ceux qui ont bettre sur moi parcours o esala ke na parcours na yo pour bo les canaillé so ko expliquer peuple oyo ezolanda ya dindu zitu à travers l'internet dans le monde. Voilà, kozalana mutu collègue d'école et ali choité et ali choix na ngate ke na kanaki na kinokuta na ye avant yo yawa okaki na solo na Paris na solo na Jean-Jacques Débat Banikina oyo azali témoin
aoloba ngana ye Jean-Jacques toyebanaka na ekolo yo ezalaki bakobenga ngo collège Albert Premier ekomaka institut Boboto esika tozwa ba certificat na biso certificat nanga bakomaka collège Boboto te institut Boboto et ndeko wana yo mopo solo na ye awa ayebi classe na biso ezalaki oyo ekangami nango ezalaki ba Félix. Bon, lokola toyaki déjà na ba classe ekangama yango tokobeta bale. Ye azalaki gardien ya yambaka. Nga na sala 10, bon, ba preuve ça ma père na États-Unis na Boston wana ba yebi ke mutu wana pena bale deux fois te jogo. Frère na ye azalaki kobeta 9, nga zo sala 10. Alors na yoka pe kaka batu bazoloba oh non Félix atanga na ye na collège te ezali mensonge bandeko mususu baza na ba Boston awa mibale mobimba baza ba témoin tu vois bayebi tant na oloba no collège Boboto collège Albert Premier Elias Muludiki toaki na classe moko te aza na Dallas toaki na Elias classe moko Olivier Mokiche mais on a eu qu'à na Félix. Toi qui classe mon côté, tant à zotel et longibo ya koyeba ah Imeka, ah Claude, ah Imeka Boula, tu vois? Et à Lili Kambouté pour Félix les lois commis président de la République, nde soki oye kolobango batumusu ba loba azoweli ça mais il est vrai. Elias Muludiki classe moko nanga Jean-Jacques classe moko nanga Deps de Mukalinga, Jackie Massamba. Yé pasaki nabiso chef de classe nabiso ezalaki grand frère nae Magloire azan à Londres de ba témoin basé belé au peto sur la baron na téléphone mais bon pour misu basalaka combattre basalaka ba vidéo te tant sous manque espace netinga nazana Congo promo sur na sala émission na ko sala ngamoko tout comme pays invitenga tokutana ndengo ya wapananga boy to sali na yo émission mais makambo ya Félix soki bandeko nyonso wana ba ripe ko sa ba vidéo bon mo ba oloba bisika to eba na bango collègue d'école primaire vraiment qui un grand merci na kolanda Claude Imeka Yamatonge na ko pesa biso 5 continents mais siko yo Claude Imeka yo Monique taki ex collègue na yo akomi président de la République mais ezalaki bango bale bazaki ba opposant surtout zui na parti ya IDPS na parti o ba pesaki kombo ya Lamuka côté ya papa Martin Fayulu mwana mboka mwana ekolo toyebiki na minute obo yaza déjà na Kisangani biaza kuna na Lubumbashi to moni kataso mais comment sikoyo baye ko kabwana wana bango bale bazaki ba candidat opposant mais sikoyo o mona ki victoire ya ex collègue ne bimetake président mais collègue ne mususu wana a contester nango na yo Claude Imeka na osala résumé na yo elobela ki onini non c'est son droit le plus légitime et ali droit na ye soka Monique yem taganyaki et soka ko fournir ba preuve kanaye et vous allez accepter ba que non yonde mto ganyaki mais soki ko suka na oka neti ya papa Tshisekedi o senga ba vérité des urnes o senga imperium sans pour autant ozala na ba témoin oyo kotisaki na ba centre wana ya élection pour prouver pour Félix azoloba na ye approuver ba PV approuver soki ko prouver te ezana kaka bon éthique à la droit na ye mais et ko marché parce qu'il va prouver mais il paraît que toyebi ke na kolanda ndenge tozolanda pour actualité pour le moment ba kinois o tokolobela papa Mobutu asala ki fort ba Zaïrois disons pour azaki koloba la jeunesse c'est Zaïre du demain lelo jeunesse pe to monyango lelo etelemi na mamba politique balanda ki musique politique mais ba moni mo gaele ki mingi pour lelo so tozui na République démocratique du Congo tolobaka depuis 1992 au pillage salama na mboka wana ba licencié ba bimaka année des années mais lelo so tozui lelo bato bazotanga wana na ba yaya na baleki na ba mista donc bongo zo uta wana diaspora. Oui, omoni likambo yo lobi ona eza motuya denzu pillage ba pillage ça ba mibale bon ngazaki na Congo te naki na Zaïte ngazaki na ba pillage ngazaki na Paris à l'époque naki na Paris mais to beta histoire à Congo yango nazoloba na yo
ba infrastructure oyo batu ba boma à partir ya pillage. Pillage ndé mte sala siko que décadence penda echa pays na biso na mobulu ba pillage mi balé wana. Soko tali ba General Motors ezaki compagnie o bazo monter mituka sur place ezako pesa bato misala. Biso moko ba congolais bo nga nazali kuna tenga zali na Paris. Biso moto eko détruire système wana yango ezo sala pays wana ndenge zaona détruit na 32 ans au Mobutu asalaki ko bongisango e uzapenda facilité et loko ngai pe na remarqué ezali spiritualité makambo ya religion ba église yango ezali kaka ezali pokoso oyo peut-être ezo freiner pe pays na biso nakoki ko illustrer yo voilà na illustrer yo Chine ezalaka l'église à mon côté. Mais Bango Bazali, l'économie la plus puissante dans le monde, Chine. Oui, bien. Trozon a sous na pays mususu na Scandinavie, kuna na Europe, Finlande. Finlande est ali pays où ils ali une économie stable. Il y a les boussos na monde. Il y a 20 églises. Soko tali mboka loko la Suisse. Yango pe kangami na Scandinavie. Suisse bazali pays où ezali une économie moko stable. Yami balé bangonde pays yami balé. Baza na l'église ka 30. Mais ba pays na citele bino Suisse na Finlande. Baza na ba athée. Athée o na linga babenga mopagano. Baza na taux élevé ya ba athée, ba pagano na pays wana. Mais siko question to komi tuna est-ce que ndenge bazana bapagano ebele est-ce que ezali nde ba en anglais blessing est-ce que ezali bénédiction tu ezali malédiction batu bazana l'église mukie et puis nde bazana bazana bapagano oto benga ba athée ebele mais l'économie na bango est stable par rapport ya neti bipa na biso na Congo na Kinshasa kaka tozali na 7000 églises. Mais motema mabe, la paresse, hein, ba paresse ebele, toza na corruption, na tomoko élevé, bolingwa baninga, compassion, ezali pendate, koyinana, balobaki, ezalaki, donc toza ba makabwa mabe ebele, mais nkita o toza ngo na pays wana, bisom toleki monde entier na économie. Non, nakita, biloko nzamba tchana mabele na biso richesse, il y a sol, na sous-sol. Mais, tozali, neti na malédiction. Or, tozana l'église ebele, bambo kami bali na tangel bino, ezana ba pagano, ba athée, ebele, mais l'économie na bango yali florissante. Chine kutu bazan église te, mais ban économie, hein, la plus puissante na monde. Nga, na komi kondima, likambu ya spiritualité oyo que ndenge Congo ezali wana l'église un peu za reposer biso problème. Soko tali na Rwanda Kagame akangaki 6000 églises. Laurent Sopé awuti ko sala ngo na Angola akangi l'église. Ngana wa mona problème o ezali wana Félix Poissa musala pena malamu il faut abandonner na kokanga l'église wana. Pour religion oyo sambela wana eza ya biso te. Religion ya bakoko na biso ezalaki mususu. Bakoko na biso bazalaki ko croire na lifelote ba imposa bango religion ko imposer na fimbu. Loba Jésus bien soko boyi ozomona ba imposa bango colonisation mtoyaka composer biso religion ndenge Kenyatta loba. Bayaki batikeli biso Bible, bazui biso mabele. Donc, nga nazomona domaine ya spiritualité yango penda Félix fois telebelango na ebandeli. Po soko landi prophétie oyo ya mfumuki mbango. 4e président ne bandeli bakolinga ete bakondima ete. Mais ye wana mutu akobongisa mboka. Nazoka ndeko Félix azolobela développement, prospérité. Donc, ils ont 5 à tocha yepe poa au lieu
lumière eza libanda na misu na ngai nazomona yango. Et troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième koli déjà. Ngai nde libanga te mpona yawa te. Na yesi zibe service na zwakata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala baza pe na Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier ukanseri ukola mundele na moni yango acha mundele te yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokwama na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe kuretire ye muku akuya kuzwa yango mpe akuyawe na Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Les comme sous bazalaka jaloux à Félix boye ndeni li sous Félix a comme président non. Tozan a 4 langues. Langue liboso qui Congo. Président liboso pe mu Congo. Papa Joseph Kasavubu. Langue mususu Lingala. Yangona président Mobutu. Langue ya misatu Swahili. Yangona toaki na musée Kabila. Musée Kabila na Joseph Kabila. Quoique commune kozala soki nom d'empreinte au Kanambe, yazali lokola A na A prime. A prime komi BT. Yazali continuité ya musée Kabila wana Swahili. Tant na va na Lubumbashi ba ko benga bande koneti ba Félix ba benga bango Kasai po baluba kati pe bazalaka. Donc baluba langue baloba ki ba belge ba informant américain muluba zo pouvoir te. Baloba ka muluba ko zo pouvoir te. Ezalaki na domaine moko spirituel. Po nanga Félix ali 4e président. Pour papa Tshisekedi soka zoka pouvoir angozala président Oyo ya 4. Oyo babaki akobungisa pays. Pour Joseph Kabila zala wana depuis kala abandana ba transition titi o mandali boso d'autres bani tu 3e président te. Yazala déjà mutu oyo Swahili déjà zoki pouvoir.
Et ngana omona penda que Félix ali 4e président pour sur tali profession ba ki président ba kondima ite ne bandeli ba ko négliger au mona sika ngana omona que Félix ali 4e président pour tondima ki to mona ki que Fayulu mutaroza président mais Fayulu a passé ti donc président o kutu bondima kité eza na prophétie ya papa Kimbangu mfumu Kimbangu aloba 4e président oya koya aozamwa bilaka auta na diaspora Félix amona diaspora et puis c'est un combattant mais motema be oyo bato bakomi nango lelo kolinga kondima muninga te motema nkele poani eza denzu poani eza boyo ozomona nga nazomona to landa maloba ya mvuluzi e tocha Félix to edeye tocha ye poids pour nga nazomona 4e président eza ndeye pour na illustrer bino na ba langue Kikongo papa Kasavubu Lingala papa Mobutu Swahili Mzee Kabila mais oya remplaçaki azalaki toloba mwana na ezalaki continuité ya 3e président yona ki 4e président a continuer kaka 3e présidence il faut to nuancer mukewana 4e président 1 2 3 4 t wana ezalaki 4e yaki 3e présidence oya Mzee Kabila yaki ko continuer suite nango d'où 4e langue eli Chiluba ba Félix ba ali o ba benga ba ona Lubumbashi ba Kasai nazomona ezo corroborer côté wana ye wana président oyo balobaki ne bandeli ba kondima ite ba ya kondima esima et puis aza mwana wuta pe diaspora 4e président ponanga na imposé mutute menabi na mona ngo dans un sens un peu spirituel parce que ba koko na mso ba yaki spirituel nazomona ba oboya na bango mais bamisusu baza na molimo penda oyo ekoki kozala na spiritualité ya bokoko na biso basosola Félix nde wana 4e président po baloba ye mulu bakozwa pouvoir te baluba pe baza bantune te bato nyonso pourquoi bazwa pouvoir te tu vois yango pona nga 4e président soko sosoli bien ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voilà. Meka tout monde na landi yo mingi bandeko bazo landa yo to moni ke hotel mingi concernant qui mutema mabe paresse ya ba congolais nini oyo vraiment Claude Meka yo limi kolobela na kati ya biloko yo tangi wana pour lelo na omona awa na poto omona ville muka na oka mukie mais omona ya des fois tozana ba 40 églises ba 30 églises siko eni wana to lobake donc to yeko kutana ba minele bisonde ba africain ba tuto yenango te omoni biso sorte le total bien na memio na ville moko ya mukie na lakisio balabala mobimba ba magasin ba store etandami na downtown centre-ville na centre-ville Manigram na kotisio esika basala ba transfert ya ba Manigram oyo ezo sunga population tant pe période tozana ngo tosala ka tax return na l'action de susu ekolo moko na lakisaki na kotisio na magasin moko boye na l'action moni mama oyo na Obama yeyo mama Congo mama Africa ye mama Africa na lakisio na likolo ye moko avandra na likolo na lakisaki pe mobali na ye aposera pe candidature na Somalie mais soko tali coin na balabala munene ndenge wana na kati ya centre ville na downtown batu wana bakangi business nyonso mais omona bango mosquée ezalaka moko basanganaka esika moko o imam azali soki osali problème imam akobengisa yo poani osalaki boye denzu mais biso omona ville moko ya mokie ebandi nano na mutu moko asali église plus bozo comme ebele l'église peso comme ebele on dirait problème na biso yali oyo mundele aya kolakisa biso église l'église ya problème na lobi na oli kambu ya ba felan na ba black seed oil mama shukuri teach me yem talaksinga nini oyo pona black seed haka suwa na seed
Yeah, even we have black seed. Seed too. Yeah. Yeah. Black seed. Black seed. Yeah. Let me take this. Yeah. Yeah. Okay. There. Graine. Mususu. Ils ont l'huile. Hein? So esali 30 jours na nzoto na yo ekomi ko dégager ba maladie belé. Siko importance na opena ndeti nini na biso ba africain boy. Even this one. Black seed. Black seed. Crème when people. Crème. Look. Bon, black seed oyo to nobela ezali omoni chimie biloko aux États-Unis on ékolaka na chimie. Siko epesa ba maladie belé na nzoto. Ba diabète, ba tumeur, ba cancer. C'est comme oyo soki ozo melango ozo lia oyo yo na 30 jours et comme ko dégager chimie nyoso na nzoto na yo. Ezali kisi munene et sobaka ba maladie ya modèle na modèle. La français bien ouais. Na français a ben ngo huile de gingembre. When you have cough, it's massage. Oyo pe soki mwa kosu ezaka black seed. O pasi etretaka biloko ebele ba chimie ba nini. Okoki pe kolia ba graine naza nango pe na ndako. Oyo ba graine hein. Okolia graine ou komela décuire ya oyo. Black seed. Money black seed. Early in the morning when you work, just 7 pieces you drink with water. Yeah. It's very healthy. Healthy ekosimba yo ba chimie etretaka maladie nyonso. You can put tea, you can put coffee. Yeah, okoko cha café. Any food you L'église a un problème. Na lobi na li kambuya ba Finlande na ba Suisse. Bien sûr, so moi to zongili wana parce que to sali na résumé na synthèse na oyo pesi biso. Pour bon lelo organisation autorité la ya Finlande, États-Unis, Chine na constitution ya Congo est différent. Te na lobi na yo makambu ya ba église na mona ba église ya li problème parce que ba somalien oyo ngana la kisio balabala cointi coin baza na église misato te bazaka na mosquée moko. Bien sûr. Bosiko biso ville kaka ya Kinshasa déjà ezali na 7000 églises. Mais siko bomengo o nzamba chana mabele ona tozomona ezo se matérialiser te. Ezali libabe to ezali bénédiction. Mais ba pays oyo bazana ba athée ebele ba pagano bazali na ba économie stable. Est-ce que ba athée wana bango bazali malédiction to bali bénédiction. Non, mon problème ya Congo ezali plus d'ordre spirituel. L'église est belé l'église on eza ko pulluler wana yango pesa problème. Comment bozo sambela mingi mais corruption eza makasi. Haine. Eza makasi. Paresse, batu baza ba paresseux. Hein? Ba memi yango tina poto okoyoka mutu ayebi yo te azoloba makambo na yo. Talaka nde tosala émission awa. Omona mutu mususu likambu oyo yo lobi. Ponga so ba tue téléphone nanga ba téléphone nanga tosaka suite ka ya émission. Bien sûr. Mais muta finga rangate, muta zobenga à partir à Japon, ya bino yangoyo, muta za kobenga à partir d'Australie, ya bino yangoyo, mususu cheka ka crédit na ye à partir ya pays moko Afrique a benga ya bino yangoyo, oya za na Canada azobenga long distance, hein? Do achembo on n'est pas benga yo. Ba ope ba na États-Unis oyo penda bazara penda que aza na eta msumute mabete ba benga ka to solo ya ka normal hein? Bien. Mais okomona kaka batu moko ba komba ba makamoko na ba commentaire wana hein? On dirait tam msumutu ayebi yo. Bon, wana eza nango c'est normal, au moins le lot public pour montazo même 30 minutes, bien 20 minutes pour la ndo Claude Meka ayeba yo to problème la kaya message. Transmission. Voilà. Pour le lot to yebite banane le lot to mona ba comme ba directeur to pesi mbota pasa papa André Kabisa mutema ya mama Sylvie Kabisa mama ba Angela Kabisa omoni donc pour montazo atana ye ya kolanda biso Claude Meka donc
surtout ndeti na ba niveau libanda ya mboka oyebi mutu nyonso aza na ba occupation na ye donc yozo retransmettre message surtout na ba réseaux sociaux oyebi te nani akotala ngo nani akoprofite na un plus ou de plus vraiment que Claude Meka na nyonso olobi wana tolandi mais siko mpona yo polelo soki totali Kagame na Rwanda concernant l'église to simbi point ya ba pasteur te mais il y a des jours azong sika maloba pai wayo qui to mona ki président Kagame akangi plus de centaines donc plus de 6000 d'églises si je ne trompe pas to moni président Lorenzo Jean Lorenzo na Angola funa yepeli susu asali susu même procédure si ko yo même procédure wana pe basa na République démocratique du Congo. Oui, parce que ngana omona église wana ali problème po bakoko na biso bazaki religieuté baki bata religieuté baki spirituel. Sango moko na Boston awa aloba que l'ifelo existera te. Église mutu inventa yango. Bakoko na biso bazao croire na nzambe nzakomba. Force moko e likolo. Mais baye ko imposer biso religieux eza ya biso te. On dirait to kata cordon ombilical na bakoko na biso to connectation na bakoko na biso te. On dirait to pesa bango mukongo yango basilika. Tala lelo na monde pétrole ekwea. Na utolo bango émission mona sa kinga moko. Pétrole ekwea technologie mtezali ko diriger économie ya monde. Oh lelo mais c'est avec nos minéraux rares, mutu simbi technologie. Mais ndeni biso motoza pauvre, mais kakaba église ezo pilulé, mais on dirait bénédiction ezate. Eza malédiction ou tant to uti na yo na balabala penda na centre-ville. Au monde ba somalien de ba kangi terrain mutu musuta mususu atanga kutute mais akoko fungola business. Et puis mbula na mbula. Mais tout ça la parcours ya ba congolais to mona nde l'église eza plus que bastor. Siko na yo Claude Meka évolution oyo puisque ya kokanga lisusu l'église na ba niveau diaspora. Bo soki bango baza oyo nzambe nda ponaki basa la transmission na bango na PPDD. Ba ko landa peka business ndenge baninga bazo ko sala. Mais yaonga na lobby na yote biso makamu na biso pende ezali bakoko na biso nde bako sambela omona nga mona lobaka na yo mona bilaka mvuluzi nazo mona soki biso nyonso tozalaki kaka toyeba ke kimbangu yende prophète na biso biso tozalaka basé na religion na oya biso. Mais Claude Meka lelo na kotala ndenge lobi ke sango moko na Boston awa alobaki na yo ke l'ifelo et résistera te. Daloba na ngate a déclaré na TV a déclaré. Mais siko Claude Meka yo lobi ke yo za mwana ya mvuluzi siko na biso ke to sambela nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya bakoko na biso ndeti biso na Afrique ezana. Nzambe bakoko na biso ye wana babengaka ye na lingala nzakomba ye wana babengaka ye mfumululendo ye wana babengaka ye mawaji ye wana na Swahili babengaka ye Mungu ezali kaka division o baye ko tia biso na église elongwe o catholique yango wana komi protestant calviniste donc na ba église de réveil yango muteza na problème parce que tala bato nga na uto lakso ba somalien bazara na mosquée ka moko mais ils sont soudés to koti na na ba business na bangote ke basangisa même mbongo yo dinzuni to yeboe bon basangisa li mbongo ofunga pe business na yo biso ba congolais to s'organisera bongote biso eza kaka église et rakab église et puis na opé exemple na ovana na Dallas na Texas c'est ka Raf Ngindo azali pasteur ali boso tanga zala ekuna comme on a pasteur Eyambe Alex église ezaki moko na Dallas après et comme mi balé pasteur Didier Pecho yepe bakabwana ki na pasteur Alexandre Eyambe akesala oyaye mais lelo na soloyana ba masaba na Dallas on a epsio to tanga na na collège Albert Premier Belias Muludi ki wana na tuna babi église est comme plus de 300 plus ba congolais bazo bakisama na mboka plus l'église zo pilulé mais ba somalien soki ba comme belé au mona mosquée zaka moko
babakisika en nombre na kati. Babakisika en nombre ya ba oyo baroya ko sambela kuna. Mais effectivement que l'autre moni Claude Mekana o nyonso azo ko expliquer so awa na plateau ya Denjuluzito. Église nanu ezana en vocabulaire français. Église dans le monde de l'église. Donc on a biso to kotala sur le week-end le totala na bokoko na biso ndongo tangi banza komba ba mungu donc ba lisanga na biso. Mais le leçon totali na parti politique ndongo lobi otangela biso 4 langues. Premier président donc toza na 4 langues ezaki Congo, Chiluba, Swahili na Lingala. To mona président liboso abandaki na Kikongo azalaki Mukongo ya mibale ayaki Lingala président Mobutu Lingala ya entre ba Lingala mais ya misato ayaki Marge Swahili après sikoyo mwana ya yaki na ye a continuer mulai asali continuité mais continuité na religion moko boitu tanga ngokombote ya bamvulus balobaki président abilaka 4e président mais na lobi na toza na 4 langues nationaux na mboka na biso 4 langues nationales plutôt Mukongo yeona Joseph Kasavubu Mobutu yeona Mungalate Lingala Muze Kabila Laurent Désiré Kabila yeona Muswahili besikoyo ezo moko ezo zanga po oyo balobaka tiercé en ordre ko gagner tiercé en ordre Muluba azo pouvoir te pona nini 4 langues wana ezali ba signe moko batuso bazali trop spirituel ba comprendre que papa Tshisekedi sera zoki pouvoir aniwaza la 4e président local azwa quitté Joseph Kabila a continué kaka donc a konye kaka na 3e présidence Joseph Kabila première présidence papa Kasavubu 2e présidence Wumelaki papa Mobutu 3e présidence yangwane ye muze a Wumelta kei mais oyo mwana ya yaki na ye aza mwana na ya solo waza mwana ya lukuta babengaka ye kanambe mais soki ndeto ke na ba maison blanche wana omona pene bazopekisa bino na ba sénateur mususu o baseja kuna putre na numéro moko obenga baotuna olingi sénateur ambokani o na lingi ya état à New York allez ba OK tika message ou soka zali wana ba pesi o solo wana tu vois mais tango baolo bana bobenga kaye kanambe te so boolo ba kanambe ya lokwa boolo ba mutu mususu fo boolo ba Joseph Kabila baye ba ke baolo bande na oyo parce que tango bino bozo benga Hippolyte Kanambe bon ba mona ya mutu mususu po bango ba yebile na kombo na Joseph Kabila ezala kombo lokuta ezani kombo na ye yango wana mais ba o bazo samena ba binzambi ba ko kwa na makamwa ya zoloba te or ngana li spirituel tant na zoloba 4 langues et oya kubima 4e président akobongisa nazoyoka Félix langage azoloba développement yango ndiye to anango besoin Martin Fayulu aza mu Congo aza mutu ya 50-50 bandundu eza na moka ba Congo te ki Congo l'été lobama wa et Israël lobama pe na mono kwede elobama na mono kutuba bangwashi baza ba Congo et puis bakangama province Bazaire comment on dit te Zaire longwa comment na komo mususu ba Congo te so province dini ba Congo ba Congo na bandundu bakangama mu Congo okowuta ba Congo okoti na nzela okoti na ngambo mususu bakangama donc baza batu moko kaka nde ba migration salamaka ba o ba potena ba o kuna ba kei mais baza kikongo yango kikongo l'état yango ne lobama na bandundu donc pona ngai batu oyo bazali ba fanatique ya religion ezali na latin religion est l'axi religere on est l'axi ko se soumettre mais ko se soumettre na nani mutu yo lobi ozali pieux yo sambela kame motema no mabe na mopagano kutu aza malamu donc on dirait ezali makambo lokuta biso photo sambela bakoko na biso et mukolo ba congolais
bango nyonso bakondima ke prophète na biso nde kimbangu baroye ba yende nani nde sika pays na biso pe ekofungwama ye pe Félix ndenge azali wana Joseph Kabila toloba wana akena nkamba mais kasi nde place pe makambo ebebela akenda nkamba mosi na ye asambelaka soki babinzambi nzambi mais ye azalaka mutu akendaka nkamba donc aza ko reconnaître quelque part bokoko wana mais ya uta libanda mais siko biso bano to buta mpena ba Kinshasa ona to yebi ke prophète na biso so ke na ba anti ba reconnaître kimbangu prophète na bango que il est le prophète ya ba noir ya ba yindo nyonso mais biso moko siko loto ndima ye poto connecter na ye to connecter na bakoko na biso no biso zondima Jésus-Christ mais so tali pe histoire ngwa Jésus ba oyebisa yo Jésus azaki mutu mwindo Jésus azaki na juif te so tuni ba juif ba Jésus na abota mate bon ba dimara Jésus abota mate mais biso ba yindo biso ba congolais tozo croire na Jésus oka fi mususu ngana bala Yesu yo bala yaki Yesu ngondeni Yesu azaka ndako na yo fi azokende kolala na église aoluka libala or voisin na ye aza célibataire mais l'église hier okende wana ta msomo na 5 ans libala ezoya kati nabi ser moko bwena osolwani papa binone mibali na bisote binone bobala bisote mais tant siko oluka tam so bo solwana bien ote yaka na église ya pasteur boete vraiment que Claude Meka tomoni na ndengi o expliquer biso concernant 4 langues ndengi ba président balekaki mais lelo na komona oyo mbutu oyo tozomona ngoke po lit na biso na République démocratique du Congo ezaleka litike ezalaki lit moko ya kobengana le Kabili est-ce que lelo na ndengi tomoni ke tokomi soki pe tokomi déjà na nouveau chef d'état de l'état pardon est-ce que na yo litioke tozalaki nango na République démocratique du Congo ya kobengana le Kabili est-ce que Kabila akei ou bien Kabila azali bato balingi bamona Kabila physiquement azala te nde baondima ke Kabila akei mais Kabila ndenga azali wana que azali président de la République tangu ekomaka na septembre awa na ONU Kabila oyate Félix Aroya tu vois donc Félix ali président na article moko ya constitution eza wana na kobosa na ni ce article combien ezoloba ke président yende mokonzi mais siko batu bazali kosala allusion mingi na constitution ya France biso na Congo constitution ya biso ekokani na États-Unis te ekokani pe na France te mais batu baza ko confondre côté wana tu vois la constitution na biso ndenge Félix azali wana c'est lui le président mais soki aza président mais comment Claude Meka lelo tosololi makambo oyo tozomona ke ya bastor soki lelo yo sali business na yo yo nde muto engagé ba employé bien mais siko ndenge lelo tomoni ya comme président mais ye aza dirigé par un parti moko boye oyo tantôt ezalaki ou bien bapanjango basangani boye lelo pour lelo soki totali ba voyage nyonso asali ceinture wana nyonso baza bato asikati. Oui, mais ye ndenga zali wana, il faut pas oublier que Félix ndenga zali wana asala penda na noté na administration. Mbane liboso yango wana. Bazwaka bato bazali ba orfèvre en la matière. Kokasate che okitundu ndenga zali pembeni na ye wana aye wana po anuire te que discours babetaka ngo boy cabinet. Il faut auti ko bandate. Il faut continuer na équipe moko o bazan expérience. Et puis tant où y a comme une expérience ndé ko ba na lingi denzu azala côté à média. Mais ne bandeli boye, il faut zona une expérience na ba o basi basala. Bien sûr, toye bien ngo Claude Meka. O bilelo so sali business na yo o bandi yango. Ne bandeli soki o démarrer bien.
population esani ikia clientèle ezaba accompagner wana ndenge sala franchement nango ya mapa l'autre yebi mama poto ipak to yebi yango ndenge mama na biso ouais mais les lots sont aussi les lots ba déstabilisation peut-être ezande ya ba gouvernement mais organisation et livraison pour azalaki organiser mais so azalaki organisation ezalaki te alinga kazala na kombo wana te engo azalaka comme référence à boulangerie wana boui na boui mais siko lokola epa bandi pour les lots soki tozui tolobi te ke ba mona Kabila te na Congo soki ndenge pour les lots de fait que déjà azalaki président alongwe mususu akoti atikali sénateur azana droit donc pour déjà outi déjà aux alawana. Il faut pas respecter constitution. Constitution est lobby que il faut azala sénateur. Bon siko yo batu bazol batu tala na politique et marche à kabwe en démocratie hein tango alternance ezo salama. Président oya longwe o msusoye la revanche n'est pas autorisée. Tu vois?